mbote na bino balandi ya émission tokomi wapi de partout bolandaka biso na Londres, na Paris, na Belgique, na Suisse. Donc boza ebele na États-Unis d'Amérique à travers YouTube na biso bolandaka biso mbote na bino déjà boyeba ko soki nga marula komoni présence na ngai awa ça veut dire que naza na nga moko te naza na temple du roi Salomon docteur Kabé oyo azali mosungi ya bana Congo mosungi ya peuple congolais oyo Nzambe atinda parce que ngai nabeta toujours sete na koloba ke quel que soit bamoko bozali bandeko na ngai bato moyindo oyo bozala loposo na ngai eza na bamaladi mosusu oyo ndele bakoki na ye te kasi Nzambe na mawa na ye apesi mayele na docteur Kabé temple du roi Salomon a traité bana mboka à travers makasa dans baplante naturelle parce que esengeli abikisa bana mboka ndenge na uti koloba moni ebande ezala ozali wapi kobanga na yo te procédure ezalaka ya mokuse kaka pour que bakisi ekomela yo esika ozali docteur Kabé amankaki biso mingi autaki tourne moko na Congo Brazzaville epai wapi azali mpe na cabinet na ye moko kuna na Congo Brazzaville sans plus tarder nakopesa ye mwa maloba parce que likolo docteur Kabé azoloba suneni mpe ye eza kaka don batémoignage mpo eloba na place na ye aza lisu na kosa bacommentaire te kaka batémoignage nde eloba mais cela n'empêche ke bopesa ye quand même mbote mbote na otan mbote marchele tapolo di roi Salomon zamba salongolo mamu mbote Brazzaville tombé tombé ma dengue ezalaka nalobi boye bana ya Brazzaville bayebi na minute oyo ke maison eza tombé parce que eloko ezali oyo bozomona wana bokozala mona ata des témoignages ya bandeko na biso kokoyeba ke biso na bango tozalaka esika moko voilà eloko nayebisaka bandeko na nga biso totiaka Nzambe liboso biso totiaka maladie incurable en général sauf la mort cancer insuffisance rénale rein et baby osukisanga osukisanga bande eba épileptique tana na mama wana bande oyo kina mwana zaka autiste zamba sane de grâce papa na yebisaka bato boni tambola suka bande ya cardiaque vraiment on est dans le bébé maman zo marton de secours opération marton de secours na jardin de zo marton lance marton témoignage Manix Kebo le témoignage le ba pour moto zo songa lisusu ko sola na biloko na hôpital liboso basala opération baboyaki siko na ye awa la libre docteur Kabé ndenge nayokaka makambo na ye mpona cancer ya matrice nayaki awa nakomona mpa moye te eza kobima balaka na komi awa ozwa bakisi na ye namoni soko sava awa toza na kabamba epa naye pa docteur Kabé ndeko mwasi nini oye koteka awa epa docteur Kabé naye koteka eloko te nayeki vraimen na problème ya tension tension yango na age oyo ya yo tension yango ya ndenge nini wana bon le problème eza ke na bande nao na mondele ntango tension ebande ngai nanyokami vraimen makasi nazalaki na bande komelekisa mondele so namelikisa mondele ebande lisu komata makasi mingi koleka ya solo ebande komata vraimen makasi sikoyo esali bambula boni obien basali nango 3 mois. Ça dit 3 mois. Donc on a 3 mois l'attention et mata à 4. Et mata à makas. Et comment tu vas combien pour 19. 19. Il ne s'allait améliorer pour tout le monde a sourire épelé. Tous les bâtés les années a pas docteur. Sourire les a pas bâté parce qu'on a dit qu'il faut manger na yela qui tanché bandenga na 19 et ko kitati lelo na talisa moi qui na 13 10. Donc naza vraiment bien. Comment langa Augustin Kambuya Augustin, toza wapi awa? Bon, bien zamboé a toza chez le docteur Kabé na niveau Kabamba. Ni ne memi wa pas docteur Kabé? Bon. Nazalaki victime malade mo ba note misanga ba mule belé na tikala solution na moté. Bon, tant a suivi moi information mo boy na télévision. Dans le bina coma, yango pe na yepe solution zo ami. Et zalaki maladie ni ba non sala ndenge ni maladie. Yo na tika ke
tant que nzoto ezotambola boye eza na ngolo ya nzambe na bano otambola te nzoto bolemu donc nakoexplike te ndeko sikoyo nakomi bien mpona ngai paster biclet naza paster oyo moko nasambelaka na eglise moko na mama na biso mama Christine mama abande kosufri makasi na rhumatisme azokwata kotambola te seke babengi nga na ntongo nayaki wawa na mbangu tolobi awa po bakoloba ndeso kosala lisusu mais aye awa kaka lelo toye na ye ntango Dr Kabe asimbi ye namoni ke nzambe asali atelemi mpe atamboli. Tomoni yo awa na centre Dr Kabe na Brazzaville yebisa biso nanu obandaki kobela ne sikoyo depuis ozwi traitement obandi traitement obandaki koyoka ndenge nini sikoyo ozoyoka ndenge nini tomoni yo awa lelo na centre ya Dr Kabe na Brazzaville bayebisi biso ozobela maladie ya monene cancer du col utérin sikoyo yebisa biso nani obandaki koyoka ndenge nini lelo awa ozoyoka ndenge nini docteur banda malade na ngai tofemo moye te meme kutu kolala fomo kolala te nakolala nakosala ntongo ta esikoyo docteur na banani oyo foma docteur esili nakomi kolia bien docteur okomi kolia bien nakomi kolia docteur bien tomoni yo awa lelo na centre Dr Kabe bayebisi biso yo obandaki kobela yebisa biso nani obandaki kobela nini bon nalaki kobela infection urinaire na pena nzoto ndenge nalaki antuka na début nzoto mpenza ka mobali koswa nzoto nangaki mokusa kokwanza donc à chaque fois moyena bien yalaki te alors depuis obandaki traitement na lelo yo ozomona ndenge nini bon différence ya makasi changement eza makasi par rapport à bakisi oyo nga nazwi na Dr Kabe eloko ememaki nga awa nayaki na mwana na nga moko ata na 6 ans azali koloba bien te moto ayebi nga ayebi mwana oyo nazalaki na ye me moma oyo mwana akomi koloba mwana azalaki ndenge bon azali koloba bien te maloba ezali kobima ya solo ezali kobima te ezala kobima te mayele pene ya bomoto pene ezalaki te ezalaki te me banda toyeba Dr Kabe mwana vraiment sava akoti mpe na classe ya solo mama oloba eza solo mwana azalaki na mayele te azalaki na mutu te akoma azanda oloba te akoti classe mama aza na première babi mwana no azalaki otisa azalaki na mayele te me yo olobi akoti classe mama akoti classe vraiment moto ayebi nga est ce que yo okendaki na classe wana bayebi so azalaka mayele azoyoka makambo batangisa na classe biso toke na école babengaki biso baparent toke totuni balobi mwana sava ya solo mama vraiment akomi kosanisa na français na lingala siko tomoni yo mpe awa oza na babidon ya kisi ozwa bakisi eza nini au fait yo mpe ozalaki maladi to oyelaki kaka mwana mpe kaka bon nga moko toyaki mpona mwana namoni mpe sante na nga bato mpe bayebi nga bamoni ndenge nakomi nazalaki na problème ya kiste myome nzoto ka koponda bato mosusu bakomaki koloba o mwana mwasi aza na sida oboye mobali na nga atamboli partout tokei solution emonanaka te sikoyo moninga na ye abengaki ye tomoni ka ya mwana sava nga mpele ya bani yanga ndenge boomona nga boye nazalaki boye te moto ayebi nga ndenge nazalaki naotambola na nzela bato mosusu baoseka bato mosusu baoyokelanga bon nga nayaki awa na cadre ya vacances kaka ndenge ezalaka epuis nazalaki mpe souffrant mpe kuna na poto nazalaki na baproblème banotungisa santé na nga bon na baproblème ya santé na nga ezalaki ke nazalaki na babiloko esalaki nga na maboko lokola baposo ya nyoka esalaki nga na bapomme de main donc na bando chaque fois kokwanza mokosa ekosakana te donc nzoto mobimba epuis kosuba na ngai nazalaki na badifficulté ya kosuba avant nasuba ebandana koswanga vraimen makasi après so nakei kosuba kaka moke koswa esili le nazozonga ebandi lisusu
Donc il a montré que dans tout le monde moi il est au moro qui va nous voir aussi battre. Mais bino, ndena okende kin boye, na kutana na docteur Kabé, na mekana ko expliquer problème. Sur la minute na sali kaka 3 semaines pam. Panga na koma le 18. Na kin, na koma le 18 décembre. Donc, surtout calculé de 18 décembre jusqu'à aujourd'hui, dans à peu près 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, on a des tâches nous sommes dans Maboko, ceux qui papa caméraman encore reçoit, Maboko en gros pembe, tâches morisate, et puis Kosuba, la comme Suba normal, ils ont soit les sous-soutés, et puis na bakisi nazo mela des autres traités makambu surtout oh mukongo oh makambu ya mbetu nyo surtout zéro traité kito donc regardez bien aux agnes malades bien attention malade en PC na ba prostate c'est ça te prostate te mais malade pas en PC na yebité pendant na yebi ndenge ezalaka te prostate pe nebi ndenge ezalaka te mais wana ezali nde ba effet oyo balon sala na nzoto le docteur ndem taroye bake effet ezali peut-être dit à malade en PC ou dit à prostate mais ngal ko nazali na domaine où on a médecine te moyen ba ezate Masola Fimbu Chicote ils sont ndini bon Masola Fimbu Chicote vraiment c'est bon le bossé c'est que moi Fimbu moko kaka mais sur comme idée et ce qui est vraiment kitoko donc quand on la problème ezate tu ba hésiter Fimbu Chicote existe raté ça que le côté ko yebisa bango nini te ba hésiter te donc le rogno surtout la mokili il faut ko essayer nanu ce qu'on essayer et ça le roi ndето melaka fin ce qu'on avant melaka ba otelo mo ndambu na kopo goûter nanu o sepeli nango oui o sepeli nango te non ils ande no toboya mais ce qu'on sepeli nango nga na sepeli nanga na docteur Kabé nenga traiter nga o so monde o azala ba doute acha doute te aya ameka nanu ce que simbite ndenga yelaki ndenge pa okende mutakanga ya sate alors nde salaki ke nabite nakende mpe nameka mpo na sante na ngai nde yango etindenga na ya tia nasa voyage ya molai mpo na ya mpo nazwa traitement koyeba uti mboka nini nauti Canada maladi nini ememi oti na Kinshasa awa oyo emendele balembani eza maladi mibale ya diabète na hypertension osala ngo mpona boni c'est depuis 2011 donc esali lelo 9e année yango tant on pas docteur Kabé tant on connaît pas docteur Kabé na yebisa esenga ke non akopesa nga biloko ekosunga ngai nayaki ezalaka dimanche kuta asalaka te mokolo yango na ngai nayebi te nakomi nabengi ye nde esenga te nasalaka te mais okokomi zelanga na ye akoya tosolo na esenga nazonga lundi ngai nayebisi te lundi nakoka te naoya mardi nde nayaki mardi apesinga bakisa liboso oyo namela nabandi yango mardi mercredi donc bapesinga mardi na eza après-midi mais mosusu faki elambama moyen sa maye ezalaki te fana banda na ntongo ya mercredi donc mercredi nde nabandi yango yango lelo nayaki mpo apesa bakisa mosusu nde ntango aye atuninga bakestion nde namoni nayebisi ke non misemi na ngai ekiti parce que nasalaki te savana ya parce que na basoki eza kokumata te te eza kokita 9 ans maladie obundani nango awa oyebi pa docteur Kabé 3 jours kaka solution zwami 3 jours déjà elongo place eutaka na ba biso kuna ezalaki awa te biso kutaka ba 16 ba 20 awa soki ezalaka fois 10 donc ba 160 200 mais lelo boye eza na C à 5 komi même na 80 on n'a pas sur 8 malade alors hépatite B eliaki nga vraiment nzoto esalaki nga vraiment mabe jusqu'au niveau que nakomaki kobanga ye ke emema ngai na liwa alors bayaki kolakisa nga docteur Kabé quand je suis venu et puis docteur Kabé apesi nga bakisi natunaki ye mpo nga naza moto atembe natuni ye vraiment est-ce que docteur soki nameli bakisi na yo nakozwa lobiko et puis assuraki ngai donc au moment où nous parlons en tout cas nzoto eza très bien namelaki bakisi en tout cas je vous confirme que nabiki eza miracle venant de lui parce que bakisi na ye ntango nameli et puis na yo oyoka vraiment très bien nazongi vraiment très bien hépatite B esili et puis nazali na problème moko la foi et
na fois wana kaka na hépatite B ensemble, mais tant nazongi na hôpital na hôpital basali nga ba test bilo nyonso ba ebisinga, en tout cas santé za très bien par rapport ya ndenge na yaki. Bon naki apola na problème à santé nanga hernie ya kati, appendicite, rhumatisme, lito ya ndabi sabapi, mais vraiment kis na meli vraiment, en tout cas na sibi ba douleur fort, mais maintenant ça va, santé ba dozonga. Papa, tu as une précision pour Awa, Toza et pas docteur Kabé. Est-ce que papa, si on monte pour le Bamakambozo, parce que Yeba yango bien, papa, mon kilimo bimba, ezo landayo, bana kin bazo landayo, na makambozo loba, et koko sunga bate belé. Loba na bien, papa. Est-ce que makambozo loba, ezaya solo, toba kozo kosa, tobo yo, kanipena docteur Kabé, pour yako loba makambo. On a zolo beza vérité. On a zana tembe. Ayet. Amoni, je ne sais pas pourquoi on a un peu de bakis. Comment on a témoigné pour la santé na ngai. Eza bosolo, solo de tagité mais respectez ga ba rendez-vous. On a pina poto na Paris, médecin na traitant détecta qui malade ango. Alobi na ngana na prostate. Il faut na landaki pendant une année. Pour landaki pendant une année wana, tant na bengi ya na ngali boso na ABC. Ya na ngai non. Nenga linga banso baki wana ti osuka basala opération. Ko linga opération ke il faut que na Kinshasa. Yo kutapesa avant ko diapesa atanga na ko ba docteur Kabenga mona yeba ki ya ebisinga soko lingi kota na émission de Lézer au moins Lézer la sala émission docteur Moko au numéro docteur wana au moins docteur wana. Assurance nini tinda yoki uta confiance pas docteur Kabi. Namona ka interview ya batu mususu avant nga nazomona bango ke non nazaki suivi par docteur Kabé après prostate ki so tango komi awa elo nyo mona ki awa tango na komi awa koti to solo na ye na ABC so tanyo soto sai na poto na prostate so na mboka na bino ba lobi ke poto ne eza suka makamu ndenge ni bango ba ko aussi sangote monika ye fo zonga prostate na poto basi saka mbala moko te na sens ni médecin soka opérer yo alongola kandambo ndambo tandis que na biso na mokoko awa eza ndambo te dès que bandula de traitement et que na rien son mbala moko. So depuis au combien la centre docteur Kabé c'est combien de jours? Les on a la 4e jour. So na 4e jour c'est sentir changement total. Pas quand je dis total c'est que la comme déjà guéri mais na mouvement changement par rapport à Nazagi, na poto, na kisi mundela za kopesa nga. Na mouvement changement et commis donc changement commis na 3 jours à pas mort na salle déjà et pas docteur Kabé. Difficulté ni o zaï nango par rapport à maladie. Les agi soko suba, masubi zokata. O suba masubi kati. O subi masubi kati. Mais bandana bandola na 4e jour lelo. 3 jours dans qui moi pas docteur Kabé donc kosube commis ndenge ezalaki lukala kwa ye soko suba bien ti aussi ça osenga kaka batitu o biso to na poto bayebi ke na poto to liaka biloko ya produit chimique to eprovoka makambo ebele il faut koyaka Kinshasa o respirer air à Kinshasa omoni batoka ba docteur Kabé akosilisa maladi na yo kwa aye ko se faire soigner et pas docteur Kabé ou se faire soigner la maladie prostate appendicite Congo Salanga peut passer. Et ça pendant combien de temps? Mais là, même Bangoula. Bon, on a se soigner été, mais là, on ne se retrouvait pas docteur Kabé. Témoignage, j'allais demander à Gaïa Vandaka en France. Il y a un témoignage na Baninga na ye. Gana mwana pe nani docteur Kabé mbala moko na publicité mais na tiaka te mais tango na yebisa mwana ke nga na zoko bela maladi ko tout ça lobite dana docteur moko docteur Kabé zana témoignage ya bande ko mingi awa na poto bazoko yo tambola awa ko bazali bavanda ka na poto aye kozonga oke bazwi traitement et pas ya docteur Kabé aho tozoloba basi ba examen c'est pourquoi yo papa kendaka kokota na ye
So, Banda, vous n'avez pas docteur Kabé, vous savez combien de jours? Oui, la deuxième semaine. Deuxième semaine. Par rapport à ce qui est capable de se sentir les différences. La différence est pour nous. Zaki na zako yoka loko moko ezoko vimba ngaya makasi ezo chauffer pe. Mais na zo yoka sikoyo allègement. Masuba ndenge zaki kotumisa ngai mingi kosuwa noki. Donc sikoyo eza moins changement. So conseil nini okopesa na bato oyo bato bazomona ke docteur Kabé aza moto alokuta apesa bato ya mbongo mpo boleka boloba okoloba na bato wana sikoyo nga papa boye bakopesa ngai mbongo mpona ye kosala publicité nakoyesa bato na kati ya likama wana eza lisumu nga nayebi docteur Kabé te nga navandaka kuta na Kinshasa mwana avandaka na France kuna ayebisingaki papa lekikende kuna na ye na bali komona changement natamboli bahopito ya minene eyebani awa mpona problème ya insuffisance rénale vraiment etungisaka nga mingi nameli bakisi ebele nakutani na badokter ebele bamindele mpe bayaki baoperaki nga bautaki Belgique mais ntango basalaki nga nayokaki bien mais nsima mikolo baefe wana ezonga efe wana problème ya insuffisance rénale apo osuba il faut tindika ngo na pression et puis soki elingi ebima même sel même urine il faut yoka baefe moko boye soki baefe wana esalemi déjà na sentir ke nalingi na se soulager na eloko moko boye alors nakendaki koluka mpe médecin mosusu lokola docteur Kabé apesaki nga kisi me kisi wana namelaki nayokaki neti elingi eboma nga lisusu nayoki mpena bare na ngai ekrake makasi nabwakaki yango mais lobi na ye awa komi nasukaki na bite nake epa docteur Kabé nameka nano mpe kisi na ye mpo nayokaka ye mpe agangaka tro na te lobi nayaki nazalaki na ngai na mbongo te ya moke nazalaki nango mpe na moke napesi ye lokola azaka bolingo andima kopesa nga bakisi na ye ntango nakei na ndako nameli nakomi nakenda namelaki yango 18h nameli so na 23h ndenge alobaki matin midi soir nabi namela mais ntango nalali nalamuki d'ailleurs na butu wana nazalaka fo suba 8 fois 10 fois mais lelo namoni nasubi 4 fois et puis ndenge ezalaka ke soki rine il faut sala ebima na force namoni ebimi légèrement ebimi sans problème et puis na bande koyoka baefe moko ya makasi na bepole na ngai ezalaki mpena moya kosupporta yango ezalaki mais à partir nazwaki kisi na ye nayoki yango mpenza esili mena naza en bonne santé yango nayaki lelo mpona yebiseke vraiment papa continue kisi wana mpe continue kosala barecherche alors bato ebele baza na baproblème ya bainsuffisance rénale bazokende bachine boye na boye kodepense biloko mbongo ebele en des fois mpe esimbi te mais en tout cas boya epa docteur Kabé elongo na nzambe oyo mpe apesi mayele en tout cas guérison ya maladi wana ngai na confirme yango ke ezali bafuti nga eloko te bon maladi oyo ngai nakoki koloba nakoki kosala nango ba 11 ans. Vous avez 11 ans. Vous avez pas docteur Kabé. Vous avez pas docteur Belgique. Après ba opéraki nga na ba docteur ba utaki Belgique. Balobi libanga moko esalemaki na voie urinaire. Donc ba traiter ngo balongoli yango na subiaki na nga bien mais après moment et kosala et kozonga ndenge ezala. Docteur Kabé apesi yo misolo, apesi yo mbongo to makambo zo témoigner et na motema na nze makambo yo na final. Bon papa, soki docteur Kabé apesi nga mbongo, est-ce que mbongo ekopesa nga kimia, ekopesa nga esengo, to ekogerire ngai? Moto nyonso ata azangi mbongo azalaka na posa, aza na bomoi. Ngai nazo témoigner mpo nayoki ke nzoto na ngai ekomi makasi. Apesi nga mbongo te ngai kutu mbongo nano oyo ya traitement na ye asengaki nga nazalaki nango te. Bongo siko apesa nga susu. Merci. Nakomona pasi na miso liso moko ya droite nazomona te.
nake na consultation epai ya bato ya miso na bamédecin babi na ngai naza na cataracte oyo faut basala l'opération c'est comme grave oyeté tosalaka opération ça va nakoya lobi nakoluka mbongo alenga na directement nalongo kuna na ya mpo nayebi situation ya ndenge na motaka na tv nekopima soki bape basalaka mpe opération soki mpe yako osala a basalaka opération te awa kaka toteto kaka ndenge wana na médecine naturelle ozomona batiti ezali absu osalaka na banzete eba batiti okobikaka ti nakomozwa batraitement ça fait maintenant à peu près 10 jours nakomosala lokola komona nabandi komona pas tout à fait mais nabandi soit 1 mètre nakomi komona na 1 mètre avant nazocontinue kaka batraitement c'est ça Battement, ça a combien de jours? À peu près 10 jours. 10 jours, quoi. 10 jours. Nabandaki le 15. Nabandaki le 15. Le 15, quand le 15 décembre. Tango yaki kano la liste, il y a droite na sauté. Complètement noir. Après 10 jours. Après 10 jours, même avant que moi 10 jours, nous avons ça moi pour tout, mais nous avons les lots, nous avons ça 1 mètre. Nous avons français. Nous avons continué ici. Ti, nous avons fait ça clair. Ah, nous avons un centre docteur Kabé, nous avons un Ni les menus au centre docteur Kabé. Bon, on a eu un traitement à moi, dans la télévision. Nzambe azosaele na bakisi azosoigna topesa bato omona bolamu mwana ngai 2 ans et demi yango oyo abanda ata kotelema te no asimbi ata mesa atelemi wana kotelema te soko otelemisi ozomona mpe makolo na ye donc ezobalanse wana kotelema te mais ntango nalandi publicité wana nde nayebaki koswana mobali na ngai toyaki awa premier jour toyaka tokutanaka na assistant na ye ye azalaka te nde tosolaka na ye par téléphone sololi apesi biso montant otokoki kofuta na nde tokosala esalaki tozwaki mpe mbongo toyaki nde tobandaki traitement en tout cas depuis nabandi traitement awa mpona mwana vraiment changement eza makasi asimbi eloko atelemi atiki mpe maboko akotambola mpe abwaki ta 3 pas 4 pas malgré nanu makolo ezwi mpenza équilibre te mais ça va quand même azosala yango avant azalaki kosala yango te na 2 ans on a otambola place mosusu te pose la solution. Oui, eza na place bo balakisaka ngai nakendaka balobaki ko na basalisa ye soki alingi koya lipasa bapapasa nde basalaka bongo nde nakendaki basalisaki me natrouvaki kaka solution te oloba na bango nini oyo bazohésite bon eloko nakoyoba bango baya komeka nano traitement aipa docteur Kabé batala nini nga mpe nayaki namoni oyo namoni bango mpe baya poko bakomona oyo nini bakomona na kati esika. Merci bandeko ya biso ba congolais place nyonso boza kolanda biso j'espère que bolandisa bokebi nyonso ba différents témoignages ye moko docteur Kabé alobaka yango bien mpe auti koloba lisusu aza kobikisa maladie incurable nyonso sauf liwa parce que faut boyeba ke liwa ezali secret ya ye moko kolo nzambe donc mutu akoya na badiscours ke nazosekwisa bibembe eza lokuta azali aventurier docteur Kabé alobaka kende na yo na hôpital basali yo test na yo aussitôt balobi na yo résultat ke mama papa oza na maladie boyeboye okobika te il faut mela bakisi na vie lokuta mbala moko oyaka benga temple oye okozwa solution awa eza nango teke oyo bacharte plante naturelle oyo nzambe asala baplante asali mélange ngambo apesi mayele mpona kobikisa bino yo ndeko na ngai ozali na diabete ozozwaka batonga mikolo nyonso okozwa yango pendant combien d'années yaka tika tememe ka expérience kotémoigne lokola baninga ndenge bauti kotémoigne temple dernièrement bandeko mosusu babenginga o nde biso mpe baotezo na baprovince na matadi na boma bandeko matadi mpe bakomolela o mingi na remarke na baémission tosali bato mibale matadi awa ndenge nini tokomona docteur ndenge nini mpona bandeko bazobenga bamatadi baboma bandeko koloba bango nini zwa marto de secours zwa lisu marto gondo bana ya matadi eloko na koyebisa komeza toza na kikanda nayebi ke soki nga moko na kodescendre na terrain to localiser bino esika biso tozali na matadi maison ese vendre miele bafutwa lokola mwana matadi koza deja kosepela eloko na koyebisa bandeko na ngai bandeko oyo ya ngai na
Kumbashi nayebi ke bandeli grande maison adesanga bande oyo ya ngai na est boyebaka ngolo grand maître maison temple du roi Salomon natiaka nzambe liboso makambo mosusu biso toza sika soki nzambe te mobulu eya butu eya moi tokotelemela ye toza na eloko mosusu oyo tobankaka te apart aza nzambe parce que soki mokili oyo nzambe aza te c'est pour cela motu nyonso to oyo akoya na grand maison akozwa produit na kolia. C'est pour cela esika bazobenga temple du roi Salomon eza esika ya bwanya esika ya mayele ya moto esukaka ya nzambe ezokota la cheza monangali boso apasa apesi bato vote mezo apesi na vote amarola nzambe apesi yo vote masanga mafuta tozana na yo muketa tunazana bino na solola nanu na bana mboka bandeko ya ngai bakongole boyebi ezali na bamaladi mosusu ebotamaka oyo totali na dictionnaire na français oyebi nasa pobongo okomi mwasi monene jeune fille mama lokola ngai osubaka na mbeto eza normal te yaka na temple kozwa solution o cancer des seins cancer soki ya nini cancer boya o naza na problème na baintestin o baproblème ya barein nyonso wana na sina loba yango parce que kolobali nanga marula odetayaka te bamaladi nyonso sauf liwa sauf kaka liwa ndenge ye moko temple abetaka sete sauf liwa po wana ezali secret ya tata nzambe temple secret nini bapapa bazolela bamama parce que ezali na bacouple ebele mpe ezokabwana mpona bamakambo oyo baadulte bakoki kocomprendre na minute oyo bapapa force eza te bamama mpe lisusu koloba te papa komobima pamba estce bato abongo mpe fo baya komona zoma okonde secour oyebaka kombo ya marto eza kombo ya papa olandi yango na répondre oyo bana moko kombo ya marto de secour eza kombo ya papa nayebisaka bango boye toza na baterme mosusu moyen ya koexplike bato na télévision eza te tozwi nkombo ya marton de secours il faut soki oza mobali oyo eza nkombo yango me torépondre ndeko ya mwasi azolele nkombo lisusu oyo tozobenga mfimbu shikote aza ndeko ya marton fo bashikote wotala ndenge soki bazobeta muntu shikote akendaka nsima te akendaka liboso shikote fimbu akendaka liboso boso bali babeti muntu fimbu ozozanga shikote azalaka c'est ça nde kombo nango shikote wana eza baterme moko tozosa aplike yango ebike bapeto ya mikemike wana nazalaka na ta ya kokende kodetaye biloko moko soki olopaka na télévision te toza baresponsable bapeti na biso basi bakoli biso sokoza biloko ya bongo sokoza na posa ya matoi wana kende otyana bisika mosusu epa na biso toza na baterme tozobenga yango shikota mfimbu marto soki babeti yo mfimbu boye nde okende liboso bamamu toza na mandungu wana soki ndeko na bino aza na posa ya mandungu akoya tokopesa ye mandungu mama ça y est et puis c'est pour cela ntango toyebisi bandeko na biso ya mibali bokota na jardin nde esika anda na ye bakenda kovanda ya bwana okokoti na bible mosusu ntango tozalaki bapete okokoti omoni bazwi banyoka batie na bible tala ndenge nyoka kende kolia nani ngume yango bozomona eza biblia toza na baterme oyo toza nango mpona koexplike oza na posa ya kokota na jardin d'Eden na jardin fimbo ezali marto de secours osi wakufaki deja ndeko tokoreanime yo ndeko na ngai vétéran na yo ya betaka na mais nde opération marton de secours yango nde tovandisi yango na jardin
Dedin. Voilà. Boyoki mam. Terme Rwanda na boy pour expliquer yango nda et ko za. Te bande ko ba comprendre ça bango déjà. Basi ba comprendre. C'est ça. Boyebi que télévision ezali ngonga. Bande ko nanga bino ba ndenge de nanga Didier ki kwa lobaka. Ba Thomas boya na ko. Explication tolingi sous-souté parce que ba témoignage de lobby yango moko. Bato nyonso ba témoigner eza ba responsable. Mutu awi otia bino en danger parce que bo pese combien? Quoi les cas à mon iselomine la télévision abana ko témoigner mambo lokuta. Baza wana. Baza ba monyo sur la Kinshasa, bisusu bazo tambo ba libanda bazo ya bazo za solution. Bo ba na binote eza na ba plante naturelle. Na primo ko ya muté aux solution pour la libérer parce que ba ki si mususu ezala ba pesio hein. Mais ça dit calmant. Mais ah ça calmant aussi traitement na yo ya libéla pe obosani ozongeli makamyo so normal. Nyonso ezobika sauf liwa yango nde ezali maloba ya Dr Kabe na bandi kosukisa wana ete so lisusu mwa mbote soki ezali temple mpona bandeko nyonso balandi bandeko na yo topesi bango napesi monde bobote fulambo ebaya. Voilà, merci. Napesi mbote na grand frère na ngai Nono Makangila na Londres. Napesi mbote na Olivier Momata. Napesi mbote boza tellement ebele na oyeba te na tanga na tikala boza. Onima. Toto ni ko benga ngai pona ba question mususu. Ba numéro eza affiché on eza ya temple. Mais tam mususu oza mama oyoki pe soni ko tuna makambo mususu oki ko lekala nzela na nga ko bengi na plus de 143 85 52 77 980 plus 243 85 52 77 980 ozwanga ya marula obeti masolo otuni bakestion nyonso donc ose gêné na yo te ngana nanga oufeya totuni nyonso parce que tozoluka nde lobiko ya bana mboka tokutani malisi